Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Bonjour, bonsoir Balandinho, soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Sokotelngamba Alboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV à la réalité. Tous les tous la nabino ensemble, kakande tous la nabino na des shows Denar TV. Maman nabiso abenga na des shows Denar TV. Maman zole lande kunae ya mobali akufi. Akufi ndenge nini zala branché toke na détail. Maman na biso abenga na des shows Denar TV, maman lobi des shows zwa sujet nanga lobela na communauté bande kwa mibali bafungola matoi. Bande kwa mibali bayoka kate. Maman lobi boy des shows tobota mana Équateur ngana bande kunanga nyoso mibali toza bana ya Équateur. Maman na biso akoma ina Kinshasa akutana kina mobali na ya utara Kinshasa. Ayaka na Équateur nde bakutana na mobali balingani babalani mobali wana nde amemaka ye na Kinshasa. Tango ba epaka esalamaki na Kinshasa vers les années 2006. Epaka esalamaki ba mamba ba chose politique. Mobali na yaki kokima ake na Portugal. Maman na biso atikala ye na Kinshasa. Azai ko vivre ye moko. Bref, famille na bango na mboka na Équateur. Batindaki ya na ya mobali aya kozwaye na Kinshasa bazonga na mboka. Mama lobi des shows na yaki ko comparer Kinshasa ezalaki na un peu d'avantage ke na zonga lisu na mboka. Et plus ke na banda kozela mobali akenda e Portugal, azaki déjà kosela nga ba démarche pona landa na Portugal. Mais un peu de manque à communication ya na famille bakanisa ki yazo souffrir na Kinshasa po ba pia ki bango. Mais abanda o souffrir te. Mobali na bandai kutindele mbong na ba camarade mobali o bandai ko sala compagnie moko ba bandai ko soutenir ye. Bref basolo ki na libota na ye basolo lipe na grand frère na ye o yaki ko zoye na Kinshasa bango nyonso batikali bakumo vanda na Kinshasa, c'est-à-dire ayebisi grand frère ko zonga te loko so komi Kinshasa tika to vanda na yo awa tozala ensemble. Kasi mama na biso lobi des shows na yebisaki grand frère na nga Kinshasa oye. La première des choses, faites attention à makambu ya basi. Bana basi à Kinshasa, keba yaya, yoebikaka, ba kinoise. Soko na loyenge, ba aussi so loyenge, c'est ça. Ba kinoise ba na problème te, mais soko na loyenge na Kinshasa, ba aussi so loyenge kande balanda, kande bayemba Putuville kolanda kizunguzungu te, soko landi kizunguzungu, ozonga Kinshasa te. Siko Kinshasa pe soko utimboko ye, olandi loyenge à Kinshasa, okozonga na mboka te. Toza wana. Maman lobi des choses to kovanda na grand frère nanga du fait que grand frère azaki na maele belé na ndenge ya classe oui atangaki. Maman lobi des choses pa na biso na coutume na biso. Mingi ba parents balinga kotangisa bana mibali ke bana basi. Du fait que grand frère atangaki maele ki mobali ezaki belé, nyonso na ndeko yebisi ya bande ko mona kaka pamba. Grand frère ayeko kota kizunguzungu a Kinshasa. Ayeko kuta prémisse na skol. On a dit que prémisse na skol les a partout, hein? Mais il y a Kinshasa. Namo ya Kinshasa. Ah non, soko beti moi tout tant ozonga bwe moko likolo mesa tumine muto zunguluke. Voilà. Grand frère na ya bandi vertige ya Kinshasa, c'est-à-dire atomboki basi. Azwa oyatika, azwa oyatika, azwa oyatika masanga. Maman na biso abi des shows grand frère nanga tomboki masanga na basi hotel maté. Bref, na sima mikolo, maman na biso ayaki ko sala voyage ya kolanda mobali na ye na Portugal vers 2009. Maman a sali voyage à Portugal, a quitté la Kinzela Belgique pour sala tour à de Portugal et simba quitté ba refoulé maman azongi. Tant maman azongi na ba 2009, grand frère na ye atikaka mwasi na ye na mboka. Maman na biso lobi des shows, mwasi wana zaine na mboka na banda déjà koyoka ba eko na ye depuis kala banda ko yebsanga ke grand frère no na mboka wazui mwasi moko vrai muyibi.
mwasi moko ba comportement mabe. Grand frère ayebisi petite sœur na ye sunganga na mbongo na bengisa mwasi na nga na tikai na mboka aya. Mama na biso alobi de show na yebisaki mwasi oyo na yoka ye na eko aza mwasi ya bien te. Eske oki kotika mwasi wana to sala vie na awa na Kinshasa? Grand frère alobi te. Wana aza mwasi na nga, wana aza cœur na nga ndenge tolobaka c'est mon cœur. Alobi c'est mon cœur na oki kotika ye te. Mama na biso alobi de show problème ezali na kati ya grand frère na nga na mwasi na ye ba melana makila. Bango ba melana makila bakotika na te. Yoka na fungoli parenthèse rapidement pour na expliquer lo mona kati yao. Oyebi na kati ya bolingo bato ba melana makila eza ba pacte diabolique. Ko melana makila kote nyonso yo kozala ngape na kozala. Kote nyonso oyo pe kozala yo po kozala. C'est-à-dire soki bo melani makila bolakani liwa moko soka akufi mususu ifwa kufa, c'est ça. Nyonso yo kozala ngape ifo na yeba. Donc ya na yeba melana ye makila na mwasi na ye ya mboka. Kote nyonso mobali ya kozala mwasi ifo azala. Kote nyonso mwasi ya kozala ifo mobali azala. Mabe ya mwasi supporter mela bomba, mabe ya mobali supporter mela bomba basala ki pacte du sang. Ba melana ki makila. Bref, maman lobi de show nazali na eloko kosala te, kolo mwasi a insister na pesa ki mbongo. Abengisi mwasi na ye na mboka, aye na Kinshasa. Chose grave. Mwana mwasi wana tango akomi na Kinshasa, ba comportement wana kako mama lobaki ebandi. Mwana mwasi muyibi. Mama lobi mwana mwasi oyo aza lokola ema. Oyebi ema ndenge ebendaka libende, soko pusika ema pembe na libende tak ekole. Donc mwana mwasi oyo ndenge ayaki na ndako ya mama na biso kolo lisolo. Maman abi de show na koma ki obligé soki na ke sukola na memi sac na ke nango douche. Soki na ke petit besoin na memi sac na ke nango. Po sac na nge zaki na bambongo na zaki kosala ba démarche à voyage pona bandela ki voyage ya liboso esimbaki te. Ba passeport na nga, mbongo na nga na ba accessoire tout na sac. Soki ka na bosani sac, mbongo il faut manquer. Soki ko bosani mbongo likola mesa il faut bunga. Ba mbongo na ba poche, c'est-à-dire na ndako mbongo etele marate. Pona nini présence à moi na mwasi wana. Biloko ko bunga mama abi de show na okende prière na tikai ba sapato na nga na ndako. Na zonga be ba sapato ebungi. Na benga ya na nga mobali na ebisi tala maram na ebisaki otovanda biso mbale na ndako oyo. Problème ezalaki te, mbongo ebunga raté, ba sapato ebunga raté, bilambe ebunga raté, mais tala depuis mwasi no aye, ndako ebebi. Mwasi no azoko yiba na sapato na mbongo na bilamba tout ko yiba koteka. Bref, maman na biso aye ko baksa maman lobi boy. De show mwana mwasi wana eloko bandai ko sala oye bandai ko kamu seza nini. Mwana mwasi so ake sukola. Azui sous-vêtement na oya lataki la journée. Ake ko bomba na pantalon ya mobali. C'est-à-dire sous-vêtement oya zaki nango toute la journée. Olio kende ko sukola na yango na douche oya otanda. Mwana mwasi auti mboka soka sukoli. Azui sous-vêtement abombi na kati ya poche ya pantalon ya mobali. Chose grave. Maman na biso abi de show ba puku. Ba komaki ko ya kolanda odeur ya sous-vêtement wana bazo tobola ba poche ya ba pantalon ya mobali. Bazo tobola ba pantalon ya mobali pona kolanda odeur ya sous-vêtement ya mwana mwasi wana utaki mboka. De show. Webi makambo eze ebele hein. Makambo eze ebele na kati ya mabala, na kati ya ba famille, ba acte moko diabolique eza ebele. Ba lien ya kindoki ya ba famille eza ebele. Comment expliquer mwana mwasi okozwa sous-vêtement na yo oleo sukola otandango meye alongoli asukoli yango te akotisi na poche ya pantalon ya mobali. Ba puku bakomi koya kolanda bakataka ba pantalon ya mobali. C'est regrettable. Ba explication moko nga personnellement na ebité soki oki koloba nini, mais tantôt yo na ndako oki koyeba plus loin. Pesa bisora ba commentaire na se toki ko comprendre eza nini ba acte ndengo wana. Bref. Maman na biso ya kozwa chance ya kokende na Portugal pa mobile na ye ameki deuxième voyage et simbi maman akoti na Portugal. Maman lobi de show na yebisaki bango soki nga na komi na Portugal et que voyage na nge simbi. Biloko na nga nyonso ndako. Bo simba te ngandi na kopesa bino ordre ndeni bokosala. Bilamba na nga et le reste des choses il faut botinda ngona mboka mama akende kolata. Maman na biso plus loin lobaki des shows voir même bilamba na nga na ndako na kimisaka na ke bomba pa ba semeki. Po semeki na zaine na ndako ya utaki mboka.
ye ko yiba elekaki mama akomaki so alinga bima ake kolata pa babokilo na ye pa basemeki abimi azongi agumbi bilamba azongisi pa basemeki mais avant maman voyager azongisaki biloko ne nyonso na ndako ayebisi bango soki nakomi na Portugal biloko na ngai na kobenga na biloko nyonso ya ndako na kopesa consigne mama lobi dejo kokoma kaka na Portugal nakomaki biloko nyonso natikaki valise bilamba basapato mwasi na mobali bateki balembongo eloko moko emonani te toza wana mama na biso alobi dejo ntango naye kokoma na Portugal ya na nga mobali na mwasi ne batikali na ndako wana ngande natikaki garantie pe na ndo tindela bango mbongo bafuta ndako mwasi kindumba sikoyo ebandi mwasi akomi koya kokotisa même mibali na kati ya ndako esika atikaki bango mwasi ya grand frère na ye azolalisa mibali en fait azokotisa mibali na absence ya mobali ne so mobali ake ko débrouiller na moi wana ye akotisi mibali na ndako bazokanga ye même na mibali na ndako bazobenga mama na biso na Portugal ndekono na mwasi na ye chaque jour des problèmes mais chose grave mama na biso alobi boye mwana mwasi wana ayaki koboma mobali na ye abomaki mobali na ndenge nini yango siko na lingi na expliquer yo mama lobi decho na ye kokoma na Portugal na komaki kolota bandoto ya mabe po na grand frère nanga na benga grand frère na yebisi yo na loti ndoto mwasi no apesi yo malade il faut faire attention na mwana mwasi wana grand frère lokuta yeka na mwasi na ye mon cœur voire même grand frère akomi ko soa na laleki na ye ya mwasi des fois na téléphone bref bayaki kobota mwana moko na mwana mwasi autaki mboka grand frère na ye babotaki mwana moko na mwasi na ye oyo autaki mboka na sima mikolo problème ezalaki nini grand frère akendaki kolinga mwasi ya kuluna mama na biso alobi decho na pekisaka grand frère na nga maamba bana basi ya Kinshasa mais ayokaki te lokwa ya leka inga na mayele ya bande komona ngaka azoba ezali na muko mususu bake kokanga ye na mwana mwasi mobo alingaki fille moko na quartier or fille wana azalaki mwasi ya kuluna bakuluna baluki grand frère na ye bamenace ye babeti ye pene baboma bakati ye lichette badivize ye mutu par deux batongi ye 17 épingles batongi ye na mutu bakati ye na maboko batongi ye 4 épingles mama lobi decho babenganga ka bwe brusquement oya na oyeyo bakati ye mutu azoki banini bref mama lobi decho na pekisaka ye mayuka kate wana premier accident toke mena na deuxième accident o ememi na liwa yango tolingi to expliquer mama lobi decho grand frère nanga ta on eko koma na Portugal vers 2010 du fait que bateka babilo nanga nde na yebisa bango basala te to bandaka esuko sola te to kataki relation to eko koma na 2019 na juin baiko benga mama na biso kolo lisolo na niveau à Portugal phone eleli à partir à Kinshasa benga rapidement ndekono aza na hôpital mama lobi decho nazaki na niveau à musala mais na ju téléphone na bengi bayebisinga ndeko na yo balesi ye poison autaki na ndako akendaki ka ndaki ndako débrouiller musala ake kokweya kota ya kitambo balongwe na ye na kitambo bake kote na hôpital moko na Kingabwa ba constater balesi ye poison mama na biso abi decho ndako bakoma ye kovanda 3 personnes ye na mwasi na ye na grand frère moko autaka na Équateur ayaki kobakisama na ndeko mususu en fait 4 na ndeko mususu azali na 4 mais biloko mutalambaki mwasi na ye po mwasi na ye mutalambaka ye moko mobali abengi ndeko ne ya mwasi na Portugal abi biloko wana mwasi nde alambaki mwasi na ye mutapesaki biloko aliaki avant akende kotambola avant akende cop c'est ça akwei na nzela bakene na hôpital poison babi poison na seconde avimbi abubuki webi ko bubuka c'est-à-dire muta déformé comme le quoi mutabeli kwache corps bakene na hôpital babengi maman na biso ezosenga $400 pour basala ye opération maman lobi decho na minute ya babengi nga tozalaki ba le 28 menga na zora bon ba le 10 na tindeli bango 200 na si bon basala opération na le 10 ya mois prochain na baktela bango 200 ba memi grand frère na hôpital basali grand frère opération maman lobi decho niveau ba pasoli grand frère na nga na opération wana yaya na ba hôpital à Kinshasa manque de matériel na ba manque de moyens ba opération ande wana eza ba opération ba sala na ba hôpital à minene mais yo ebikaka ba possibilité ezate bake ko sala ye opération na hôpital moko na Kingabwa mama lobi ba pasoli ko banda na sia mutolu ti awa na tolo ba
pasoli ndeko na mobali lokola ngulu. Ba pasoli na degré moko ndenge mona ba pasolaka ngulu. Ba pasoli ko banda na libumu ti awa na niveau atolo. Maman lobi de show ba sali opération na opération esimbité. Ndeko na mobali asali nini akufi. Ndeko na mobali auti ko kufa le 14 juin 2019. Nda uti okufa. Elo ni tuenga tolo banakati. Yaya soki ba pekisio likambo ifo yo kaka. Na sala ba masolo ebele to beta ba histoire ebele awa. Ezana mwasi mususu ba pekisaka yo ndeko mobali. Mwasi wana akoboma yo, me yo kaka. Ezana batu mususu balingaka ke akutana na conséquences ou accident point ndima. Car ndenge baloba les conséquences corrigent mieux que les conseils. Or, tant toujours ça la ba émission boy tous a besoin conséquences et corriger yote. Pour conséquences ce qui est corriger soit c'est la mort. Ndenge komeli ndeko na biso, conséquences ye na kati et même c'est la mort. Or, soka yo kaka conseil ndenge ba pesa ka epona mwana mwasi wana soit alingaka kufa te po vipe mutaye baka o ebombani ezala ka nzambe. Mais kozanga koyoka ya ezali wa ndambo. Ndeko mobali akufi nani abomisi ye mwasi. Biloko mutalamba ki mwasi, mutaserva ki biloko mwasi. Ale poison ndenge nini eyebani te. Nyonso ni uti na ba dégâts ya nini ya comportement ya yena mwasi na ye moyibi ba problème ebele kobunda nyonso na mobali. Mwasi akomaka na ba groupe moko ya bien te. Mwasi akenda kotambola quelque part. Mwasi akobimisa vérité akenda quelque part na ba groupe na bango ba via vitesse ya kolukaka ba mbongo soki makamnini akenda kokota na ba bobenga ngoni ba association ba club ba biyipsaka ya bomata ba abimisa biloko kati ya taba. Nyonso wana ba ko constater que mwasi nde mutachela ki e poison na biloko kolia. Donc mutabomi mobali eza mwasi. Et na suka nango mama na biso alobi mwasi wana juste mobali aye kokufa 3 mois après mwasi asali avortement alongoli zemi. Juste après 3 mois ya liwa mobali na ye. Abenga mama na biso na Portugal botindela nga mbongo na luka mwaye na kumba mwana na zonga na ye na Équateur na zonga na mboka. Mama na biso abi de show na tindi mbongo na Kinshasa nzoka mbongo na tindaki azonga te asengaki nga mbongo po alongola zemi. Mwasi alongoli zemi 3 mois après la mort de son mari. Alongoli zemi. Esali mawa passe. Na soni plus loin mwana o babotaki na ndeko na bango. Azaki mwana ndeko na bango te. Tata mwana wana azana Kinshasa parmi mibali ya andai ko ya kokotsa na ndako na présence ya mobali. Baba ndai ko yebisa mobali mwasi wana ozana ya za mwasi mabe. Azokotsa mibali na simano so oke musala so oke luka ya kotsi mibali. Mobali alobaki non wana azali mon cœur. Wana tomelana na ye makila mwa eto kabwana ezate. Elo ni twenga to bakisana kati ya keba ko sala ka pacte du sang. Keba ko melana makila na mobali. Soki mobali alobi no bo melana makila boya. Soki mwasi alobi bo melana makila ya boya ezabe ya biloko moko ya bien te za diabolique. Papa na biso akufi pona kozanga koyoka. Yango mama na biso alobi de show. Lobela sujet o na chaîne bandeko na biso mibali bayoka kate. Ata ba pekisi ye na mwasi. Akoyoka te surtout soki ase akoyi amoureux ya mwasi akangi matoi. Et chose grave ndenge basalaki pacte du sang nde sika liwa na yeke kokutela. Liwa na ye bimi a partir wana pona nini bosi bosinyaki makila kote nyonso oya kozala mabe oya kosala obombi opeso asali obombi. Tala kote liwa ndeko na ya mobali euti yango wana elo ni to kobakisa na suka poto shite. Na sala ba émission ebele ya koloba boye. Yaya soki ba yebisi yo ke mwasi wana akobomisa yo des fois il faut to yo kaka ba parents. Des fois il faut to yo kaka ba ndeko na biso. Mwasi wana kokotiso libulu il faut koyo kaka. Faut koyo kaka. Yaya soki ba pekisi yo likambo il faut tala danger zanini o ekiko ya lobi. Mais ndeko mobali ayoka kite, ndeko mobali aboya kiko yoka. Abengisi mwasi na mboka. Mwasi ba melana makila me mwasi ba comportement mabe. Natali sho ba piste nyonso kote danger uti. Pe na suka mwasi ye monde ache biloko mabe na biloko ya pesa ki mobali na ye ale, mobali akwei. Mobali akena hôpital basali opération basali na ndenga mabe mobali asali nini akufi. Yaya ezana basi mususu tozwaka na vie. Bayaka kaka pona ko détruire biso. Ezana basi mususu tozwaka na vie baonde bayaka koboma biso. Ezana mwasi mususu kozwa na vie yaya yenda ko ya ko finir yo yenda ko ya koboma yo. Ndeko mobali sala keba
soki famille epekisaka yo na mwasi moko otiaka tembe yaya landaka ba émission po air moko ba émission boy eki kovandi so na se ozongi mutu o comprendre eloko mo également vice versa na ba mama ozala na mobali moko ba pekisaka yo yaya mobali wana okotso mabele na sina sala ba émission boy ebele yaya ndeko mwasi ndeko mobali toyo kaka oyo bayebisaka biso na ba famille na biso quelque part ezalaka bien tolobi nyonso te po mususu esalamaka na ndenge ya jalousie ya bandeko ya basi balingaka basi ya bandeko ya mibali te wi toyebi mais mususu ezalaka jalousie te eza mpona bolamu na yo moko voilà oyo tolinga toloba na kati mpona sujet ya mama na biso yango wana ntango tozosala ba émission ya boye yaya yo tire leçon na kati conséquence eyela yo te voilà c'est ça yo ocomprendre nini na kati benga des choses de Nar TV na ba sujet ya bientôt lo belango o ekomeli ekomela ba misusu te numéro na ngango wana ezo défiler gravé tia na WhatsApp benga nga soko za musika na kozwa yo pesa biso sujet ya bien pesa biso histoire na yo ya bientôt lo belango to longola batu na mabunga to lo bela ba sujet nyonso o nyonso eza sujet ya bien eki ko édifier batu benga biso pesa ngo to lo belango soko pesinga lisolo zala patient na kobeta masolo to landisa ngo ndenge tozwaki zala branché sur des choses de Nar TV. Okoyoka lisolo na yo, n'oubliez pas, partagez votre émission et que ça la bientôt alerter communauté. Pesa ba camarade na yo WhatsApp, Messenger, Facebook, ndengo lingi et que ça la bien makas. Aimez, commentez votre émission. Et zala ki yabino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission zakoya. Ciao.